Bah, ça me panzani partout, il y a Félix Tshisekedi Netozoyoka. On est déjà négocié, on est déjà signé ce qui nini, on est nini, tout le monde au moment où on a malobatam, c'est comme il faut changer. Tu éviter est-ce que et ça solo beaucoup ça bisura pour mon lobby tout le monde est moupanzi kuna. Ah bon, communauté internationale vient élection faisant conforme l'accord. Or pour une élection, il faut d'abord appliquer l'accord parce que préalable nous sur l'élection c'est un accord. Donc et ça comme dans la qui poulet na pourquoi mais pour toi di makarola mais à vous sommes la biso poulet to roler poulet oh hier le bien à roler sa biso il faut tout le monde na tombe to méditer na midi de lelo sur la madeso si on a toujours tout na est-ce que élection et vous arrêtez ne bon moni lango le lobby comme le babo boche Félix Tshisekedi président il y a IDPS ya boche président IDPS lobby to éviter est-ce que élection et vous arrêtez to comme il aura likambo ba GO allié na mbongo wa sololi to e ba pinate maramini et les kanaka tsamboka na biso avec Kabila na Congo élection exatée. Avec confirmer pendant que l'élection vous arrêtez. Avec Kabila élection exatée. Pourquoi? Parce que c'est depuis 2016 il a fallu à pouvoir à Kété. 2017 avec l'accord il y a Saint-Sylvestre à Kété. Sur 2018 il y a eu la commission. Donc comprenez kaka à ça la qui rendre. Il y a un peu de lobby. Rendre le color rendre peut ça rappeler moi bien. Le loto qui est le Bama et Koya, bon, Sinalaki Bamou Bamou Sinalé. La politique c'est le rapport de force. Yo tout la Kabila. Pourquoi ne cette fois tout signé pour Aboyaki? Vous comprenez? Donc il y a des gens qui comprennent que noter pour ceux qui vis-à-vis Bembe, ma bien côté. Il y a un moment qui a été vers Bisso, on a tout signé protocole d'accord. On va tout signer l'année passée. Il y a un moment qui a signé. On a des jours n'a pas eu même. La liboule n'a pas. T'es pas on n'est pas zombie na chemin na biso. Pour pas boire que bébé ya. Mais pas on va diminuer que bébé ya. To la vie na pas il peut des jours. To que connaître na télé. N'engue Félix expliquer en attendant. Cimetière là. Ouais ndenge mota. Ah ya comme c'est le pour pas to yebisi ndenge mota ça la mausolée papa Wemba. Obiga la papa Wemba mausolée. Tilelo depuis le 24 avril papa Wemba kufa 2016 Tilelo. Vous comprenez? Tilelo ba la papa Wemba mausolée. Mausolée salamate. Yango depuis ça ndenge mota a réalisé promesse o asala ki bana molokai. Place Tshisekedi ba. Te biso za sele. Personne a gombe. Asala papa Wemba mausolée. 2017 on n'a pas parlé de machine à voter. Babi faute manuel. Surtout la nanga pourquoi il y a une machine à voter? Yango total ça yo bana programme élection te. Parce ba yebi bana candidat te. Babi na bilan représenter un PPT. Bango bana candidat. Oh. Tu vas aller candidat ya monana. Tu vas aller candidat ba monana. Bana candidat te ba na ba candidat PT. Ba na programme ya opesa PPT. Pour ba programme no so yombo kwa yombo. Bilan na bango criminel diabolique. Batiki ba dans 13 mois impayé. Banzela zo batonga 5 chantiers, banzela zo okufa. Ba foule partout. 96% ba congolais bazar en chômage. Ba la classe. Niveau ya chiki comme au rabais. Enseignant, salaire à malonga ezate. Lelo, toi les transit. Journée ya ba sénat. Et Robert de la Rosalanga ni évaluation. Il y a seulement la Congo. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata. Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, puis ça va. Bateau, tu as un tina, tu vas dans le retour. Je rendais pour tout le monde. Mais bah, tu sais, tout le monde aura là, le bureau. Pardon, bah, lui, ça va bouquer quand. Ah, c'est là l'image à salon, là, pour une son appelle si yo. Yo, mon robot, il y a mon côté, mon piège. Waouh! Le robot qui monte! Mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans ma élève qui s'en maté. T'es l'élève qui saute.
Comprendre ah ne makambo. Donc si na salé au boyebi na ose. Rien. 2000 fois congolais à Pamba. Va pas télé. Ah, le grand journalier. Je pourrais avoir un salon pièce. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout les RDC, dans le salon RPS, pour un salon moins fort. La carte de République démocratique. Moins cher. Salon RPS. Qualité supérieure. Il n'y a pas à dire. On ensemble les salons maigris, en plein de soucis. 2000 francs à Pamba. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas besoin. Le gouvernement est en mitata yomo. Tu as une gagné par pistolet. Le gouvernement est en notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me la kabilo kama be. Yalo oui. Nazo zelo na carte landangai. O lukaki yango. O 600. Tu vas ta posologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué dans ce qu'on a kabila. Mais il y a quand on m'a attaqué. Et yo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazomba kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle nzoto, tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele, nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana Yawina chola mi pemingyo pona s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient une kokaba. Mbote na bandeko nyonso oyo bazwi tin kolanda biso lelo na www.Elenga Congo TV. Martin invité service naza wana ka pona osala musala lelo vraiment torobeta masolo ya mboka na biso to pe tokoloba politique ya République démocratique du Congo.
tozo kende wapi tokomi wapi na kati ya République démocratique du Congo na biso donc Elenga Congo TV tozana toujours pour na opesa bino ba actualité kolar sabino ba événement ba makambo nyonso ezoleka na kati ya République démocratique du Congo donc lelo naza toujours na papa Pierre Zomba donc président parlement debout ya victoire ya IDPS tozana pona ko solola maemason ezali ko tambola na kati ya République démocratique du Congo na biso tolobaki trop tolobaki lobaki 2018 au fin ya makambo tout 2018 élection ba machine à voter ba marambo belé nyonso boko découvrir ngo awa na ndenge Moïse Katumbe alobi akoya na mois de juin oyo to boko découvrir nyonso na masolo to na papa Pierre Zomba donc bonjour papa Pierre bonjour Martin Engi nazarane songo trop parce que nanzela na onde bande ko ba libanda ba ba actualité mboko na bango parce que moto oyo azangi ko yeba actualité mboko na ye ezala ko la moto ko ezangi monter donc otambola tambululu yango moni de temps à autre aux occasions ya ko sala en sorte que biso na bango tous à même diapason parce que likamba Congo na bana Congo na bango ba libanda ndeto baka balele ka muta lekate donc biso na bango to un parce que zanga place à rolala oui ba c'est important ça rolala yango moni ne bazaka wana ba baka un jour ba ozonga kana mboko yo. Alors papa Pierre avant pena tokota na mozindo to pe na masolo na biso na tout na nous santé pour avant ko so na mutu faut d'abord ba tout ba eba santé ya papa Pierre boni santé papa. Bon en fait ndenge fait partie ça le bas au Congo soki nzambe te yo so chola vraiment. Donc santozo mona ezaka ngolu na nzambe. Pour sur les pas statistiques biso pepe Congo to existera te pour rendre dans le terrain en tout cas ya oboya. Mais esprit donc totika Congo et chola te ngo moto sa zakaka. Photo za la zaka parce que sans biso Congo mawatro. Rando ni na Congo ya oboya. Oh, mais pour nous relatif faut des fali pas ça rando. Là on attend 13 mois payé ça rando. Ba foule partout. Donc comprendre le régime oyo, les régime ba chor. Mais tu sais bango papa, ma bonne délire les qui en désordre donc jamais mutalonga nzambe. Victoire za kaka kotaba na nzambe. Donc yango IDPS ya ba na nzambe. Ngape na bundaka na système nzambe kaka. Po talaka kubundana bato bandoki ba kuluna bozaza kaka. Ngolo na nzambe. Donc yango tozaka reconnaissant avec nzambe. Bitumbo sans nzambe yombo. Alors papa Pierre tokozonga pena tokota na mozindo tomona ki IDPS Félix Tshisekedi a salé meeting na Changu na Jules Saint-Thérèse donc quartier 7 quoi. Donc moi message qui par rapport ya nini ko solo la par rapport à nini non expliquer ba tout ba Hollande. Donc en fait mon meeting est mardi le 24 et ça meeting mo historique pourquoi parce que le 24 avril 90 IDPS en tête Tshisekedi Mulumba Etienne Balelisa Maréchal, le dictateur le plus sanguinaire d'Afrique. Sera Maréchal et Yonan Ocha Libaya, Yonan Loba. Mais Zagi n'a pas tout le monde les 13 parlementaires courageux à n'enga jeter, Bacha Moutou, Tiba Maréchal, couloir le 24 avril, Moukilebi, Maréchal dictateur, à Belela. Ils ont quoi confiné dans le Barézal, Libangana Moulili, Ouaroucha Aïe, cela veut dire juillet. Le 24 avril, Maréchal à Lélé. Pourquoi? Parce que à Zouagi personne yama. Il y a IDPS. Comprenez mon émotion. Alors papa Pierre on a pena na linga ko pour toute sa émission pour les Congolais de tous les partout surtout bandero na biso ba diaspora au baza partout na kati monde ba sepela na bona mboka na ba couleur na biso ya drapeau na biso nde sala pena ke muto atabota ma di banda. Mais papa ne soit des Congolais, on senti pendant que Namboka n'angazé, on a il faut na bunda, on a Mboka n'angazé, donc ils ont musique qui était mais RMOP politique pour et ça là moi bien. Alors que bah ça me panzani partout, il y a Félix Tshisekedi neto zoyoka, on est déjà bah négocier, on est déjà signé ce qui nini, on est nini, tout le monde que au moment où bah malobatam c'est comme il faut changer. Tu éviter est-ce que ils ont solo beaucoup ça bisura, bon mon lobby tout le monde est mupanzi kuna. En fait, nous avons le 24 avril, pour ça très important. Et ça journée où en 1990, Mobutu Alelaka, la pression IDPS pour le dos multipartisme. Parce que pour le système politique, papa bo moko, maman bo moko, école bo moko. Alinga écoute deuxième parti politique ezalate. Yango bitumba IDPS, ça en sorte que ba PPD botama, ba MLC, ba INC, ba parti omone botami na grâce à bitumba IDPS. En tête Tshisekedi. Yango le 24 avril le Gabon il fallait qu'à tout fêter.
fallait que ça mokili mon mano mais tout mango biso bo sanité toujours que nango ti ba nous ba vivre démocratie na Congo parce que biso to ba artisan ba auteur il y a démocratie na Congo et coïncide pe jour ango Kabila na réunion Sadek azaki na Luanda il a fallu place ya zalaki a vivre que na Congo parti politique ezaka be moko yango moni meeting il y a le 24 pour na biso za meeting à Licho ba meka ba tester biso pour ba taper bango depuis via Daya mutu moko hotel Nsabato na terrain à Gité il fallait répondre bango yango mutu répondre bango le 24 avril après vieux était la VP après vieux était là avant vieux donc bino na IDPS pour confirmer pendant que Félix Tshisekedi yenda aux président de la République au Bénin mais biso place où les agis permanence à IDPS les agis réunion permanence à IDPS il y a fédération bien sectionné les agis place publique Sainte-Thérèse Talagara Sainte-Thérèse ils en a 4 terrains mais les terrains ne sont pas IDPS est tombé ici donc les Congolais va répondre à l'appel à IDPS parce que force d'Abisso et ça bien divisé force d'Abisso c'est le peuple congolais on peut ba tondi ça na ba réunion musu ba sala te bango moko va répondre na bato ba yokaki bango que to féliciter IDPS na otali mobilisation talaka ndoki aloki obutu mumba kokite na tonga zo féliciter kangama na nzambe no sambela kawana au moins que papa Pierre na kata te so déjà ba comment féliciter bino c'est que bo solo de négociation mo ezali pour baloba ba bien na bino peut-être ba féliciter bino c'est que beaucoup mis déjà ko solo là bo signer déjà corps mo boye te ko féliciter wana eza hypocrisie il y a pas plus longtemps ils ont initié ba démarche ba réunion pour ba boma IDPS même les gamba bino chibala ils ont la carte de gars au panza IDPS mais les lois ba se rendre compte IDPS c'est idéologie ba boma idéologie à moins que ba ko idéologie ba panza idéologie na bango yango monto répondait bango le 24 avril parti politique na Congo zaka be moko apesa mbongo te apesa polo te bango ba misa mbongo pour ba mobiliser ba congolais mais biso mbongo nde koti talaka tant Félix asengi programme à $1 bazeli ko te bani ko pesa ba $10 ba $20 pour l'hôtel ça bango que non peuple congolais a pris pour nous financer départ ya Kabila par la voie électorale yango moni borwana no comment Martin Inga vous avez un meeting je crois pas na poto bango moko ba comprendre que non to IDPS et ça va IDPS tozonga nanu papa Pierre to kende pena pour émission na biso oyebi et comment kolekela batu nyonso na kati ya République démocratique du Congo mutu mo ba ko pesa confiance mais lobby il y a pas zo critiquer nazo sa ba propagande bo comprendre na oyo mutu na biso mais lobby azui pe ba voix ça nini ateki ali mbongo to ko batu ba ko se sacrifier pour na Félix mais lobby a décevoir pe batu donc tout monde a déjà des salama pa na batu belé donc maloba oyo zoloba ezaka oyo batu ba lobaka perception confiance pour ça la bodon mboka oyo quelque part biso to momo nango et comme na onde full moko laisser les continents na kata mboka oyo au moins les solo betuana ezala kwa les solo ba na Israël Moïse a commencé la terre promise mais nzela eza ba oyo ba botamaki na désert eza ba Félix ba Jean-Marc ba biso toza ba no to botamaki na désert au moins ba tozo beta note bo salanga confiance après a trahi eza ba toyo ba uti Égypte ba mobake ba uti Égypte ba binonti ba uti Égypte ba olenga ko na oyo ebike ba trahi vie après le wa vie baza bato ba yaki na Égypte dans Moïse deux bato ba bundisa vie tant vie azaki vivant mais biso ba oyo to uti to botame na désert biso to que de terre promise Moïse comment il terre promise matika ki Josué zanani Félix Caleb siko eza Jean-Marc yango to lingi bango mibale ba travailler la preuve est que tant Félix a bêté solo secrétaire général Martin Inga ozaki na meeting peuple congolais a réclamé Jean-Marc Yewana Kabundi aboya mbongo Yewana Kabundi aboya corruption Yewana donc peuple congolais atali pakwa Jean-Marc après lui wa vie bandimagité mais ba ko se rendre mwana mobali abatu a se sacrifier lelo o IDPS engengi na miso abatu la preuve est que les meetings wana congolais bi oui Jean-Marc batikayo alors papa Pierre tozoko bakaka po toko bara po na sabatu tokoti siko na procédure ya machine à voter 2018 otobandolo babiso nyoso 2018 yango toza déjà donc kalaté mikolo pezo kende mbango décembre pezo ya déjà kalaté pour na machine à voter est-ce que élection ekozalato ekozalate machine wana bo confirmer yango bondimi yango to bondimi yango te
mingi bakolo baloba nzete ata o 1100 ans na ebale et okomaka ngando mokolo moko te. Un dictateur reste un dictateur. Un kuluna reste un kuluna. Pomba kotika la pomba. Ata sali sambla ko bonde la ba sekela ki yange kotika la kaka. Pour répondre à mutuna yo, on a affaire à des brigands, à des belligérants. Bah je pouvoir na mando. En tout cas, ils ont pas si pour la bango, bah s'adapter na principe démocratique. Bah zo élection na maloba. Mais na mutema balingi ngote. Parce que l'élection c'est depuis 2016. Si on retourne bango, élection aux ala. Toleki 2015. Même provincial, oh ils arrivent en 2015. Car bango babo yango. Toke 2016, babo présidentiel. Toke d'accord en 2017, babo ya application encore. Les oh bazo exception comme élection 2018. Au moins l'élection, ils ont bisoté. Ils ont bien bangoté. Élection, ils ont imposition États-Unis d'Amérique à travers Niki Alei. Tant que ça, ils ont position de la musique calendrier. Oh, communauté internationale, l'élection faisait la conforme l'accord. Oh, pour une élection, il faut d'abord appliquer l'accord. Parce que préalable, nous sommes élections en accord. Donc, ils ont comme Moutalaki au poulet, pourquoi? Mais pour ton dit Macarolambe, à Roson Belabiso poulet, tu roules poulet, oh, il y a le bien à rouler sa biso. Il faut tout le monde attendre ton méditi, na midi de l'eau sur la madesse. Parce qu'il y a un autre tournant, est-ce que l'élection est aux arrêtés? Ne bon mon élango, le lopé beaucoup le babo, boché Félix Tshisekedi, président il y a IDPS, boché président IDPS, lobby to éviter. Est-ce que l'élection est aux arrêtés? Tu commune en rali kamba GO allié na mbongo wa sololi, to eba penate maramnini et les Canadiens mboko na biso. Avec Kabila na Congo élection exatée. Confirmer pendant que l'élection aux arrêtés. Avec Kabila élection exatée. Pourquoi? Parce que c'est depuis 2016 il a fallu à pouvoir à Kété. 2017 avec l'accord il y a Saint-Sylvestre à Kété. Sur 2018 il y a eu la commission. Donc comprendre les gars à Osala qui rando. Il y a un peu de lobby. Rando le colo rando, puis ça rappelle moi bien. Mais programme na biso to lingaki to contenir na rando. Nde omoni basango babité botika rando to ke na application accord. Voilà tina o Jean-Marc ayebisa ba combattant bo ke na paroisse bo participer na marche ya catholique pour l'application accord. To yebisa Félix comme Mundela linga élection yo zala candidat. Félix yo zala premier na Mundela pour Mundela mona ka ke biso idebe to après na élection o il y a le 23 décembre. Mais boyebi que élection ils en ngote. Ba bien français malé demi. C'est que nous sommes ils en ont l'exatan, ils en ont l'exatan au ça. Martin ngi tozo l'exatan te. Tolingi mokile yeba ke biso idebe to après pour l'élection. On a nenga lukuta rande bo flété ba. Élection vraiment Félix est candidat. L'élection le 23 décembre. Vous comprenez? Na basango tozo la bango côte à côte pour l'application accord. Or pour l'élection ça la faut accord ils à l'appliquer. Vous comprenez sur l'élection ce qui accord ils à l'appliquer. Pour un cas d'accord, il y a pas préalable élection. Papa Pierre Bolo baka vérité ceux qui déjà bolé moi choqué na bino, olé biso to bo se distrait ba tout que avoir mutubo élection ezalate neni comment que bino on a besoin élection ça la mabolo ba avec mutu on élection ezalate c'est que bon miyebi déjà katina bino ndinga il faut bolo ba élection kozala bo tele melango que olo ba avec qui est élection bi ke ezalate c'est que ezala pété to boyi mokile zo biso mabe po boyi bien que non bango basambanga trop bayebi ko kosa makambo comme tous en expérience na bango et que élection balobi ko sala to ko sa politique à cette vidité to bité Félix yo sala wana mokile mona quand même IDP ça après na candidat na ye comme ça tant que ko sala té to boyi ba condamner les uns et les autres obino bi IDP boza mabe té to ningi mokile et condamner mutu moko na batu na ye parce que bazo ba élection na maloba mais na mutema ba lingi ngonte poto ka ba mo de lukuta bazo a réseauté au biso pays de beto boyaki yango to chef Félix candidat à l'élection le 23 décembre. Yango la pemba mon dirait ba signagi moloro mo on peut tout monique quand il y a Etienne Tshisekedi de Lingoya RDC. Mais tout na Kabila depuis l'année passée to bani ko sola mabembe. To changer na place to kena biso na ntele. Kena ntele po. Poto kunda ve. To lingi via ya to kunda to rendre des hommages parce que c'est une icône. Mais bobo ayi liboso. Té biso nde ba ko le bembe. Bon, mais depuis le 3 juin 2017, Jean-Marc a signé.
na komba IDPS Monseigneur Mulumba a signé na komba famille Shadak fala signé habité bo pesa nga temps nanga no mona Kabila on point te ba ba yebi muta décider izaye a rezo engagement a memi ngambo na bipo mesate kende na document oyo la biso signature depuis Shadak a kenda tilelo azonga te alongo pe ministre a traité de dossier Bembete il fallait y signer et à la fin de comprendre que Kabila le Bembe goyate parce que Bembe wana yango ne kotinga na couloir accord otobenga bloc cadena le loto qui est le bama ekoya bo sinalaki bango be bango ba sinalaki te la politique c'est le rapport de force yo tuna Kabila pourquoi ne cette fois-ci to signer pour aboyaki vous comprenez donc yende muta comprendre que noter position azwa qui vis-à-vis Bembe mabe côté yango moni ya ye vers biso on a aussi signé protocole d'accord au fait de signer l'année passée yango moni jamais kakena ko signer ngo OK ba kundango donc la deux jours n'a pas dit la libulu na bango te bango ne bazongi na chemin na biso po bango baboyeke Bembe ya mais bango ba ndimi so Bembe ya to la vie na pas dit peuple deux jours to ko kunena ntele ndenge Félix a expliqué en attendant cimetière ana etika na video batonga oya ndenge mota wa ya Gombe basele po bakwana to yebisi ndenge mota sala molozole ya Papa Wemba obika la Papa Wemba ya mozole tilelo depuis le 24 avril Papa Wemba kufa 2016 tilelo vous comprenez tilelo ba la Papa Wemba ya mozole salamate yango to bisa ndenge mota a réaliser promesse o asala ki bana molokai place Tshisekedi ba te biso dans celle personne à Gombe asala Papa Wemba mozole merci Papa Zomba retenir sur la Francis Way FBS sonye bel à Londres na be mission à boué pour totaliser les Congo de tous les parcours ndenge makambo ezoleka na kati démocratique du Congo kandi na lobara Francis Way FBS sonye mbeli alors Papa Zomba lelo oyo to occupé lisusu ndeko na biso to ebité to loba ndeko be étranger to ebate Moïse Katumbe donc ngalinga pena zo mo ba o confirmer nga ba maram susu aza congolais ou bien aza congolais té. Bon, avant de répondre à la question, il y a ma machine à voter. Je vais te poser une question. Papa Engi, et ça, le service traiteur, biso ba kolo fait. Tu es intéressé yo. Tu as fait ya libala, ça la biso nenge bosala akaka. Au salipé, au biso fait tu fais coûter $2,000. En même temps, au comme ko exiger biso avant Nasa la bino programme a fait, il faut bon dire ma balutu nanga au Borolien a fait. De yo soit machine à voter de quoi la loto. Biso ba Colombo to peso lambe la biso biloko. Yo comme ko jise biso biloko en photo la loto na yo. So que loto ezate biloko pe ezate. Alors que biso to mona biloko te o to peso le mbongo. Donc élection siko nananga ezate. Ezo mona te. Mais azo jise biso ma machine à voter. Et puis avec insistance. Il y a un peu non, et si batté, papa biso ne pas colo Damas, il y a besoin de Damas d'abord. Ce qui te golia na lutu, yo bisoka. Ce qui te golia na maboko, bisoka. Mais même besoin d'abord Damas, auto peso le bon. Yo te poni on organiser l'élection, au comme ko imposer biso machine à voter. Et machine à voter par contre, se rendre compte des ali kambali konda. Mais papa Zomba ngasko ilo na okamwa po na comprendre rapidement ba mambole kana mboka na bisote. Soto komi na batolobeke 2018 yango to komi ba machine à voter komi susuo ba machine te il faut que au moins te ke ba procédure wana soto landeli bien élection bandozala ka te na mboka po bango ba ozape na raison na bango biso 8 tembele to bebisi mbongo machine à voter ye et komi to vote et comme après élection bino komo lo ba ke machine eza tricage salami bango be on dit ma ça va to voter na machine voter et comme sous procédure mususu élection comité 2020 au moins te ka ke toujours tourner quand même place oyo te to chande on est bozo yokana on est bozo lia na ba mongo to comprendre te papa mais matin engo lobe ke no ba obebisa mbongo na bango kombonga kongo ya mbongo tsana bango mbongo kongo ya bango mbongo kongo ya mbongo ba congolais bango nde baloba kati bango nde baloba mbongo bebebele il faut to bandela lisu to sala bo c'est ça ngwana to tourner quand même place élection zo za la rater ba raison belebele mbongo ngo ebele baby ya ba koko na bango. Il y a ma famille à Bango, son bon à Congo et baby, Bango pas besoin encore. Parce que la loi électorale, Babette m'a sur la machine à voter. Même la calendrier n'a pas bimissé. Depuis le 5 novembre 2017, on n'a pas parlé de machine à voter. Babi vote manuel. Ce qu'on tourne en nanga, pourquoi il y a une machine à voter? Il y a un total ça yo.
bana programme élection te parce que bayebi bana candidaté ba pe na bila représenter PPT bango bana candidaté oh so ba na candidat ya monana so ba na candidat ba amonana bana candidaté ba pe na ba candidat PT ba pe na programme ya repesa PPT pour ba programme no so yombo likwa yombo bila na bango criminel diabolique batiki ba dans 13 mois impayé banzela zo batonga 5 chantiers banzela za okufa ba foule partout 96% ba congolais bazana en chômage bana classe niveau ya chiki comme au rabais enseignant salaire à malonga ezate lelo toi les 30 journée ni ya basenet yokobetelanga yokoselanga nini évaluation ya enseignement na Congo botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes. Les Congolingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masia. Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka komata, net ozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au monde drapeau, il y a RDC Congo. Au monde awatoza, et ça on a salaire rapide. Nazo selayo, Franco na bango, Tchani Faye, et l'autre on est dit boum, et ça te, nazo selayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien ministère c'est toi yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça a tout kaya. En gros et en détail exotique awa tout ça donc ça aussi ba so yé awa puis na biso ça na seko ni capacité. Tout a na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même mi carton moko. Doté lo ka na menga gros. Donc, le prix est rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce que tu as bien, il y a bio. Il y a yawa, la même ça on a pas ya. Au salaire nana komakaka awa nazali na mumini awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu ya kim. Pondu oya kim. Siboul na 5 €. Omawa. Fanatique nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €, bite kote 2 €, fumbwa. Carton fumbwa na 10 €. Oh, c'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4 Marcadet, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau il y a Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon niveau. Évidemment, qui s'en guinde. Mon frère. T'as pas pris. Comme il dit, ça va. Nayaka, donc, la côte à Congo, faut que le bosso, tu y a mis l'eau comme Moka na biso moko. Et puis, tu as dit drapeau du Bandawa. Drapeau il y a Congo. Va missi net yoy. Yamaya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Au moins la drapeau du Banda. La série Martin biloko nyonso wana basabe bato babete machine babi moto soto ke na peuple et le bayo ka biso ba robeta biso. Tolo bana mukuse élection en 2018 et Zanangote. Donc avec Bango, élection zate. Mais avec l'élection, ça m'a fait application accord. Il y a un petit solo de Bisson Bango Toyokani. Bisson Bango coopératé. Basango Basengi application ni accord. Bisson toujours appuyé Basango na ba marche pour l'application ni accord. Parce que l'accord ba lobi primatie à l'IDPS. Et ça cadeau té. On a qui Félix na meeting. Abi meeting to sali za cadeau té. Et ça conséquence ma marche au to sali na balabala.
Des salaires en sorte que l'adversaire à campagne à combat à coincé. Même Bemba Tikedi. Et ça pression. Ils ont tant il y a président de la République au Salawana. Tous en Kunate. Quand la commission a préparé Koyamba notre avis. Qu'on signe protocole d'accord, et c'est le commission. Qu'on sale ça, qu'on a programme suko, et c'est le commission. Tous la commission. Commission ya matanga. Et fait en place pour te préparer et bien bavier. Banane bazar organisateur ya matanga wana. Bureau est composé de 3 personnes. Mova Sakana. Owa na ngolo mapona rais. Ministre intérieur. Professeur Mova. Tant na PPD. Par la PC ba moyen à organiser PPD à ba cellule ba section. Yé le sali Congoloma. Congoloma c'est-à-dire Congoloma ba rais. Mon pape était mon pape. Mabina. Par rapport à béret rouge. Té wana politique était. Yende azabe membre commission na bureau. Tous en a mentionné Moulomba, na combat famille. Tous en a jamais combat IDPS. Bangonde ba 3 têtes avec 9 personnes au bazo composé bureau. Nde bango ba osala en sorte que ezala accueilli. To ya bango na aéroport et na ele la mana pa pe kunda manansele. Bala se outé aéroport l'équipe m'a parlé du peuple ou bien hôpital du cinquantenaire. Non. Pas du peuple. Pas du peuple. Pas du peuple. Moi les canons des peuple. Pas du peuple. Des jours, c'est Mansele. Yango moni Félix a rappelé Batunyoso. To solika maramebembe 1 point 1 trait. No maramusu eza na corps. Eza na corps ya basango. Hôtel Abino jour ya corps ya Etienne Tshisekedi ya. To zalana toujours na caméra na micro na biso pendant l'accès les combats de tous les partout ndenge day wana ekozala. Alors que to kotano lisolo Moïse Katumbi avant to indépendant pour tozo chitara. Moïse Katumbi aza congolais ou bien aza congolais te to lo banane pe moi vérité pour to mona azaki gouverneur ya Katanga a travaillé pendant belé le l'autre mo ka aza congolais te. Mais question na o sepelo tout na bata Kabila. Pour bangonde ba yebsaki biso Moïse aza congolais. Ba yebsaki biso pe c'est le meilleur gouverneur ya PPRD. Sur le mot notion de gestion. En tout cas, il faut que les Katanga. Bangonde bano vanter. Biso e bagite ke azaka italien. Car bango si bêtement au Moïse aza italien. Ba congolais ba se ba yokite. Et pourtant biso ba congolais to ba victime ba paya. Hospitalité ba congolais les trop. Ba paya ko beta biso na Congo, ko ça n'importe quoi na Congo. Mais tant congolais yoki mo paya. Ah. Mais ba paya finalement c'est que ça là. Surtout dans les biais basal ben si nous so. Ya mo moni biso ah makambo to kota te. Eza quoi mboa sur moi. Tu as commenté au salaté, biso de constater kaka. Autant boyo ki bongo désordre des qui et où teliwa pipo à travailler en Congo comme gouverneur lelo a commis mupaya. Siko eza par rapport à Nîmes. Désordre des où tawa pito comprendre été ba maloba mi baleboé. Nani azwa ki a travaillé, nani pe lelo a ebi keza mupaya. Mais biso to bien muta PPD. Directeur de campagne ya Kabila en 2011 na Katanga. Meilleur gouverneur ya PPD na République démocratique du Congo. Wana biso te bango. Mais koka moi bango moko ba bien italien, c'était un mauvais gestionnaire, un pillard. Bon, d'ailleurs Kabila portait plainte dans le parquet général comme voleur Karabango. Yango biso tolobi bo moni makambo bango ba bandi biso ko tango ba sisango bango mo. Il pas bien postulé donc moi oh ya joint déjà à nakati ya Kinshasa RDC. En tout cas matin inge makambo bango ba bandi ba sisango bango mo. Biso ko ta makambo te. Biso makambo na biso ya Félix président azwa Congo na maboko asisemo banzalo eza na terrain ba mpiaka ba chômage ba passion na ba Congo ba insécurité ba tuerie ba assassinat. En tout cas, le programme de Zana na Félix Tshisekedi. À part, en dehors de ma programme sauté. Oh, Moussouana, c'est ça, Papa Pierre, est-ce que Ban a déjà fait balayer le Nzalanaton? Les collègues, la peine à les papa ni, il peut déjà ça, mais là. Mais dans le Congo, coopérateur. Talaga, tu vas salir, on a 13 mois payé. Ce que bateau va vivre en Sima Bato, on a 3. Na minute de galère à Nyama. Na biso 86% ba Congolais ba en chômage. Bato ba sala on est ba sala raté. Donc na au salaire na Congo mabe. Au katela jeter marketing. Mo katanya ma donc piaga danger. Donc piaga au sala Congo na piaga na chômage. Ezako ba bokele mutumbaso. Talaga mbaso ba bokele mbaso.
donc kochope un mois na garage pourquoi si la ezo sanga nini na temps pourquoi si la mais pourquoi si la solution à mon Kabila kende na batna ye Kabila na batu fo batambola batika Congo bana bila représenter bisoté Kabila des mandats esile depuis 97 bana Congo ça fait 21 ans 21 ans jour pour jour bamaso bana Congo ba diriger biso ndanga kiyanga bila catastrophique criminel satanique diabolique de solution n'est-ce pas bien batambola n'est-ce pas bien to bonne so mindondo o noté té basa la conscience basali yombo batika Congo bana ya chichi baza solo bi baboya ki ya chichi po ya chichi talaka miso makase de kito compétence vanda charisme leka melelo oyo bana ya chichi babimi pe na terre balaxi bango ezelo kwa famille oboya ki père lobi bongo yo boya Jean-Marc oboya Félix oboya Pierre Zomba oboya ba parlementaire debout oboya bano via former la cellule de section tout ça les bino tout ça les bino te botika la bana ya chichi je suis pays bon moni congrès to laxi bino tout ça organisé bon moni meeting it to laxi bino populaire ndenge papa yemba atabo bandeli mokilimbala kama mama yondo azaka papa mama papa yemba bakongole pe balobi atabo bandeli makamba Congo mama politique ya Congo mala kama biso ba congolais tozaka sima IDPS. Alors merci à toi papa Zomba na suka émission na biso moi message mukie pour na ba continuer so ba kamba mboka ba posant tout ba tutu ya majorité pour na machine à voter pour na élection ya ozana 2018 ba lobby donc na décembre déjà yango moi message pour nasi ba diaspora belé ba hôtel émission ba congolais belé ba libanda ba hôtel ba liba yo kasko message pour la machine yango moi message. Mais Bandeko, la loi électorale et le lobby machine, calendrier où est Nanga le 23 décembre, il y a la machine et il y a un vote manuel. Donc, tu comprends que Nanga a une mission, il y a un Kabila qui yanke. Mais il y a un barrelo qui a un depuis que Sidi Corée, le lobby machine a voté, à ta machine, moi, ils ont allé sauter. Donc, on est Nanga qui est en Nigeria, avec coopérer sous-traitance. De ma Nigeria, ça la machine, na ndenge ya photocopie. Ba américain, o ba ibisa nanga, niki ale machine ezate, o ba ibisi Corée d'ici, keba na machine à voter. Ba bengisi président Nigeria kenina aux États-Unis. Ba bende matoi. Yo ki ke ngosa sous-traitance machine à voter. Keba président Nigeria keba okota makambo etaliote. Dango na ibisi ba congolais, bazala calme. Machine à voter et participer à l'élection. Ils ont machine à voler, machine à tricher. Machine à voler, machine à tricher. Pourquoi? Bana programme moroté. Bana bilante, bana candidaté. Dauphin azate. Kabila yemoro dauphin. Kabila yemoro dauphin. Oh, il y a des mandats à bout au pia. Il y a un autre ba congolais décembre et za musika. Pression est dans la minute yo. Application accord. Parce que d'accord on a primatisé ça en IDPS. Il y a un moment G7 va venir tomber en paix. Voter primatisé on a évolué à temps. Alors toutes aux élections. Quelle élection? Élection zaté? Tout le monde sait que l'élection zaté. Mais encore ça. Tout ça la pression. Nenga bani ko futa nyongo ya IDPS, a futi de nyongo ya élection ya EBMB. A futi nyongo ya meeting. Au moment où il na Sainte-Thérèse, il y a ressemble zaté. Banzete sanzi. 4 terrains sanzi. Babaliko esanzi, bapota munde sanzi, baveni anjili sanzi, babare sanzi. Ezali sola kati ya na mona donc ko déjà info donc mona suka émission na biso komo ba futi ba nyongo seke sola kati ya enge ezali sola kati te zama solo to petina seko yenda sala ki yanke mais santi ke yanke ne gaz vide abani ko zonga la raison o nyongo za nyongo nyongo kala ezala te nyongo sikape ezala te nyongo za nyongo. Même 5 $ en nyongo ko sauver pe parler. Comme il y a comme futa nyongo na biso de papa. Aller de l'avant, ko zonga simate. Ko tala ampete, ko tala PG7T. Ko tala motute nyongo za nyongo. Nyongo nde so ko futie ko sauver yo. Yango to lobi boye machine à voter. L'élection ko le 23 décembre. Et ça nango en mouvement du corps. Et ça ko la organiser réunion à Genève. Ba bête ma sola souveraineté. Auto rodiété. Oh, tu as 100 millions de biso, oh, tu as sauvé les Congolais. Nous avons mis libre.
Mais tant que 520 millions, 528 millions, il y a aide humanitaire, basale longo nini, réunion au conseil des ministres. Batia agence, il y a gérer mbonga ba mindele. Voilà to benga ngo biso na parlement debout, boula noa. Papa Pierre biso to image oyo nde ba enregistrer yango biso Elenga Congo TV, to garda yango to bomba yango na ba mikolo koya. Et puis to bando tali sabino même ba maloba bolo ba tondo la sabino ba image o bolo ba ki pe bo salelité ndenge mboka iko kende. So ko saleli yango e ko zala malam mais so bo salelité to ko la sabino ba image oyo. Donc merci à trop na ndenge opesi temps peut-être ça une émission. Merci à trop na bande ko tout au bana niveau Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique. Ah ouais, donc Asie, tous en abino tout bon moko pona Elenga Congo TV donc poto solara. Merci à trop na Karine Chamba, moi si kitoko na niveau de France, alors ya pe kalaté na J. Ah merci à trop. Merci aussi na Francis Sonia Meli Balobi, sponsor officiel, il y a émission dans un salon FBS. Moko na kata République démocratique du Congo, moko na kata Londres, au côté des gens de France partout, donc Sonia Mbeli. Papa Pierre, Tosuki na biso émission na biso Suki. Bon, émission Suki na sepeli. Nenge Martin Engi. Azo sala en sorte que vous allez informer de partout dans le monde. C'est bon déjà. Vous voyez que l'émission boye, c'est un soutien. Soutien pas naïe, soutien pas nanga. Faut les alanga. Je veux que au Congo, tu as payé rando. Pour monsieur Koba, faut soutien mingi et pas à Martin Ingi et soutien mingi et pas à Pierre Zomba. Donc awa j'étais balé les caméras les caté. Et là on appelle ça un conseil à bino bana poto. Vous avez payé avec démocratie, la liberté ça. T'as la biso bana koto ya Congo. En tout cas, tu as respecté. Parce que au Bundele Congo te, ils ont passé pour m'paya, à ça en sorte de Congo telem. Il y a un moment où tu auras risque, il y a un Bundele Congo. Qui ne risque rien, n'a rien. Sans sacrifice, il n'y a pas de solution. Il y a un go, oui, ils ont une caméra. Mais, ben Misope, en dehors de la caméra, ils ont 89, 86, 70, 644. Plus 243, 89, 86, 70, 644. Biloko na bozakuna bo bundelaka pona koma na parlement européen et AG Mouketi pona koma na Maison Blanche bino ba combattant aux États-Unis ya États-Unis be diaspora États-Unis boza jour moko boye beaucoup epé Maison Blanche bo bisi Trump tozo mon implication dans la Syrie mais pourquoi pas RDC na Syrie na RDC na Yémen na Corée du Soudan mais ça ne mode a kutu rando nyama tala ba autour découvrir ba charnier ba fausse commune na Ituri donc cela veut dire est wana za ko beba to sengi appui na bino bo bouger Trump bo bouger Macron bo bouger roi Belgique bo bouger Angela bo bouger de partout bo ngamba bo côté bo mona ka bango na parlement na bango wana na ba gouvernement na bango bo sala za cité ba marche pour le appuyer biso biso na kati biso les bana biso la diaspora o les sauver Congo donc la bana Israël ba diaspora sur le monde ceux qui va télémi sur le soir rara. Merci à trop nous sommes diaspora bokinde papa Pierre à lobby na pas sinama wa nenge aleli pona bino bo benga numéro o ya pesi et ça la bien bo tala rara émission mais bo benga ka pe bo encourager ka et ça la plaît bien na ba appel na bino nyonso donc émission na biso pona lelo et Suki awa boza toujours branché na www Elenga Congo TV bolanda rappel surtout sport au ya salon FBS et ko sala moi bien au combat leader pasalaki pour na Francis Boy donc merci à toi Potika Malamu Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata